Dans la génération namoni ezana ni Gali Garvey ya Boaraki et Simbipe voilà et Mosusu na ebite même ah bon elo kezate baza basusu na ebakite na ebite bon akipepete na viki na kitoko koka kobeta stade te yo mutomoni ke eza impossible zela kaka jour tokobeta yango yo moko kozala convaincu que ba stade nyonso eleka ya bien de yango ba l'union ko ba nini wana eza donc ce sont des bêtises OK même moi nananda ne peut pas permettre moi aye l'union nzembana yo mutolobaki yango na de mais moi ce qu'on a lobaki yango betsa mukara suko ngape ngina tuni l'union nzembana ni na yebite muto ayembi linyoko ye ayebake ayembi bêtise le kokuta ba fan na biso donc mutu moko ta ko na minute boy ka machine alongwa ouais ba oui la grande découverte TV chaîne ya Banamboka Tobosa na te ko s'abonner na YouTube. Oyo chaîne. Merci Balagnos pour la grande découverte. J'espère qu'il y a vraiment besoin et belé. La tourne toujours naissance sous ma casse liboso na bino parce que moi na bino leki na bino moi na musala toujours na cadre toujours ya rusula toujours na cadre ya population ming de tout ezaka toujours pas population na ngai sans oublier na pesa mbote na na maman na ngai na Dej Molato depuis quelque part sans oublier na bossa na te Adeba Fangoun depuis Brésil camarade ya Ouattara ngana bino toujours fara na mimoko ya batigre c'est la première photo ya mina année 2023 tout solana toujours masolo toujours ya ba news toujours na cadre toujours ya nous les nangamu na ngai wana zali déjà mbote Efrador amona ba aspect aspect za nango normal eza pe bien donc tout va bien en ngolo nzambe. J'espère que nous sommes déjà calmes. Oh, nous sommes calmes. Ceux qui sont là qui calment, c'est un monanité. Boni basango. Ouais, basango est bien. Et surtout il y a kitoko eza lisusu makasi. Basango kitoko eza lisusu il y a belé oyo to memeli ba griffe du tigre par rapport à l'évolution ya nzembo na biso. Donc, tu bêtis déjà 1 million de vies. Ils ont dépassé les sous de jour en jour. Ils ont bêta par rapport à eux, à ma voisin. Ils ont traîné. C'est tout au solo. On a eu santé parce que tu as l'année 2023. Il y a moins de faux, il y a activité, oui, bazali bien, griffe, baza bien. Et puis. Donc, communauté nyonso ya Afro-Congo, ils bien. Et na salué encore Presse Baloum et le big manager, na Achille Baloum, le grand réalisateur. Bangonde bato bazo continuer lisusu kosala ki nyonso ekende bien na Afro-Congo, mais sinon molobelité Inos de Brino azo se porter très bien. Boni basangandu la Congo. Basangwandula Congo. Na ebisa ki o dernière fois ndula Congo ilalaki na minute la muki. Polo kolomula déjà maboko milai eza déjà na terrain. Donc et lisusu ko la muisa ko tombo la place moi faiblesse ekotaki et matisi lisusu vitesse. Voilà. Avec na marché de tout ça na marché awa. Oui, que banze mezo bete belé. L'album est Boakami, la single peut Boakami, dans le niveau de sécurité. C'est pour ça qu'il y a une question qui est bonne basango la Congo. Zala sincère na biso parce que ba o bala na biso ba yeba. C'est tout à fait normal que l'album est Boakama, ba single peut Boakama. Et ça première fois et chaque fois ba musicien bazalaka toujours na ba coïncidence wana ya ke oyo abwaki yango nde okomona ke ba faible ba melamaka ba fort ba tikalaka ko résister
Et c'est la même chose lelo, bien que babwaki, mais il y a biso ezo cartonné. Ce qu'on a babwaki wana. Babwaki wana. Et pas na yo. Au moins, on retient la génération na bino. La génération na bino, tout na génération mikolo vraiment. Parce que vous avez moins respecté, mais quand la musique tu solera toujours. La génération na bino. Banani o babwaki. Ba ope bazo beta. Pe ba ope masole za leva na nzela da. Ba na génération na moni ezana ni Gali Garvey ya bwakaki et Simbipe. Voilà et mosusu na ebite mais ba bwaki ba bango. Oui, oui, bengelanga la police et oran. Ezani. Ah, ezani. Foko. Na tuni ezani ni eza. Tenga na zo biso aske de okene na ba woki foko. Eza cri ou bien ba supporter bagangi ndenge biloko wana. Bengelanga la police et inyoko ya bani. Obe ngote. Tena on a quitté na ebite soki soit eza chanson ou bien eza chanson yango ndeza la makambo. Ah bon? Elo kezate baza basuzu. Ah, naïba quitté, naïbité bon. Qui PPT. Na vie que na concentré na ba. Na ba mais ba biloko zolo ba na ba bêtise. Ah, elo kezate baza. Elo kozo makambo zolo ba na comment na ngodo on dirait. Elo kezate. Tire bano bazolanda biso. Ah, là bien, elo kezate. Mais il a c'est-à-dire que il a coupé ça. Mais il y a le bien à qui peut il a le soutien dans marché cahier. Donc ceux qui au monde ceux qui kaka muto a lobby il a coupé c'est-à-dire il a coupé ça. Donc toi tu kalaka na position que il a coupé ça. Bino banga la biloté hein. To banga nani? No banga te. Au moins na ndou les affrontements. Même nous boko kangote, boko modem le système kolo. Ah. Sotali na Kindu. Les gens leaders. On leur donne Afro-Congo number 1. Asali plein moko ya kosaka. So nous qui maraka province poani. Province ndeni tobeta na Dallas, na Togo, na Lome, na nini, États-Unis, ko kuneza ba province. Milieu de Kindu à province. Kindu est la province il y a Congo. C'est tout à fait normal qu'on a Kinya na capitale. Tobetaki on était satisfait et voilà et comme ici autour il y a la province. Donc ils ont tourné zolé. Au moins na boygo bakio chité na Bwende kuna que j'ai sali son excellence le sénateur Rigen Bakonga. Le sénateur honorable Rigen Bakonga que j'ai sali et avec son excellence le ministre de l'aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo mutazo simba Bwende tu as pardon tourna bango pezoya et à kokende Équateur Bwende. Et c'est là que sommes Nassif Fangoun depuis les États-Unis. Nassif Fangoun depuis les États-Unis. Ah, PC Babote Mbele. Ce que question va attirer vraiment. T'as la ma caméra, vous avez ma claire. Caméra. Moi, c'est que ça faut répondre parce que ils ont le lobby là-bas. Ils ont ma claire. Bah lobby, beaucoup de bêta, stade qui. Nous le bêta stade am nenete. Le bêta arabe. Nani a lobby bongo. Bah lobby, oui, bah lobby bah. Muto ya lobby wana. Babi boy, botika la ko bêta stade am nenete, le bêta arabe bloka mike. Par exemple, le bêta na limba, ça faux. Vous êtes arabe, il y a une beaucoup de ratés. Mais les besoins espace à Mounen et Namoko. Nous répondons cap. Là, c'est que tu as répondu. Ceux qui te kokokakobet à stade d'été, yo mutomoni que eza impossible. Zela kaka, jour tokobet à yango, yo moko kozala convaincu que ba stade nyonso eleka, il y a bien des yango. Ah ouais. Parce que au comment la différence totale. Wane kozala na bana mike na mikolo na bakoko imaginez bato a 100 ans bakoya na concert ya Afro-Congo. Avant yemo na aussi la bosso batasa fete ba ndi. Oh kosi la de mutoza na étoile moto ezo pela nano yolo bakosi. Parce que babi tozana na tongo. Babi actualité na minute sur la musique
boza bobeti na bino lokolo mulayi mais bozo cartonné te parce que bino tobaki bino ki bozali so bobeti bon na bino bopemisa bato lisu te bopemisa bato lisu te mais bobeti eloko eza te omoni stratégie na vie bachangeaka toujours yango nde omoni même bato oyo bazokota baeglise bapaster bazwa stratégie ya kolia bambongo année 2022 année de miracle 2022 sili pio miracle eza te année 2023 année de bénédiction 2023 sili bénédiction eza te 2024 année de ceux qui banini donc a changé kaka stratégie mais la même chose eza neti lelo na Afro Congo biso to changer stratégie dans les bons sens yaki ta ya kotia lisusu makelele eza te donc le travail l'assurance so on comprend que bon on tape makelele ouais normalement bon on tape makelele effectivement la polémique était makelele ya normal non polémique so sans polémique bon tel solo te vrai ou faux polémique ya wapi ya ko critiquer batou vous voyez la critique c'est ce qui fait que Muto a koka s'améliorer. Oui. Ceux qui m'ont critiqué, c'est que vous avez l'eau. Mais ceux qui ont critiqué, Muto a répondre, tu sais que Kao déjà. Muto a répondre, était critique nani, azwa penda critique venant de l'Afro-Congo qui critique au boyezane à Mututel. Azate. Vous savez plusieurs fois. Donc vous mettez Gezma ou te simbate, vous kenab simbate. Donc vous tirez la nuit à bon. Pour aller sur vérité, vous mettez la Gez, vous mettez la parce que famille Gezma ou te bagi que après fallait zaïe. C'est vrai que mon des azarana bien ceux qui fallait à centième ceux qui fallait à centième là oh il a dit centième yazali. Ceux qui fallait à premier yazali deuxième. Il y a bête dans le stade de Marty. Abeta wa abubu yake abeta te ya beta na stade de Marty bina file pas ni mako beta ya na stade de Marty na conseil hérité watana eza ko beta ya faire beta na stade de Marty fou c'est pas un problème ce qui faire beta na stade de Marty fou bon ce qui est vrai que biso to ce qui parna oya biso mutu na mutu azo sala ndule na kwena c'est ça polémique et simba te pour nga bodem na pas hérité a polémique ça makasi donc ça polémique bozan de sauter ce que la polémique est-ce que nous tu veux pas ça maram ezo pesama parce que na minute clip eleki makolo maboko milai na TV zate kende tambola na kini mobimbo mona nzembe eleki nini maboko milai na babar ezate na ba espace presque nous l'équipe formule 7 afali na yebiso nzembe makolo maboko l'équipe formule 7 afali même na TikTok même na YouTube l'équipe robino partout l'équipe numéro 1 Afro Congo number 1 et oui que bino bobanga na bino makambo sute ouais bobanga bien sûr bobi ke boza ya Afro Congo mokuwa moko sa ko banga sa complexe wana na pesi master nanga les sapeurs les plus frais nani Miss Yus Mikipe toujours yazalaka mingi na Totosh Muya base ya Afro Congo Yus Mikipe les sapeurs les plus frais ça complexe c'est ça ko banga Afro Congo number 1 Afro Congo toujours babi Afro Congo pe bon on se charge à capitalité y a beaucoup de préféré dernièrement riba uta robeta na stade mob dans tout le monde a ba faiblesse là na bino ka partout dans pic na bino bo sala wana vraiment boleti yombo kuna na ba province to ebate mais ka pour organisation ba bengisa ibango ba beta yombo parce qu'il est vrai que ba mbongo na bango de wana mutakoboya azate parce que mbongo déjà yé ce qui me tondi sakango biso la capitale tu vas te pébater on mettre dans la salle de classe bosuka image c'est comme tu as que belé là la bête sur vous peut caméra un peu soni sur anno marambéche en 2023 batu bazalaki belé zalaika reboyer mon côté la pisonne zuba boy bazalaki voilà tu vas chez la minute akasi c'était ya biso baza ba artiste oui artiste na artiste à la carrière na yi surtout ba coïncider projet mon côté ça lo somme to sali ezaneti nga boende nazo préparer ba projet nanga ya ba canapé ba nini ba projet na nango eza ebele donc à bientôt parce que ceux qui na bengisa artiste et comédien moko neti président nanga Gelor yenga ya zoni boni
ceux qui n'a bien ici président n'angaya côté en poids est-ce que ça problème té et projet wana est réussir ou pas au komona ki eza faute il y a artiste ya yeko accompagner yoté eza faute soit il y a organisation soit il y a yo moko voilà parce que bino pe na parcours na bino ne bozo bon ça année 2023 ba vision ya bino zene sini par rapport ya ba tigre ba vision eza parce que tu as 2023 il ça toujours les meilleurs ouais 2023 na début au komona ki do makambo ezokende très bien donc tosala lisusu ko améliorer qualité à travail beaucoup plus pour ekende toujours dans les bons et ba fan nyonso ya Afro Congo bo continuer ko soutenir biso ba artiste na bino côté Afro Congo #1 musique côté Afro Congo #1 comédie et kozala toujours plaisir et na yebi ce qui est vrai que na minutio partout dans le monde mutobo ya Afro Congo azate loba ayeba mutu wana zala soit awuti na zamba moko ya musika est-ce que comment on peut tout faire ba Afro Congo oh bon andeni eloko eza donc Afro World écoute Afro World fo univers mubimba ba yé no Congo yo cheki Congo ti yango simba na Congo sans problème base de Congo base de Congo base eza na Congo donc c'est toujours Afro Congo mais ceux qui eza na univers mubimba Afro monde voilà et à part ça single ya lokolo mlaini muso eko tokoki kozela consommation nano ya album Mortel 06 eza wana donc Mortel 06 ba consommer et ba clip epezo bima kaka moko po batu musu bakanisa ye Inosbi azo bimisa banzembo lelo aboki lobi aboki non ce sont déjà des chansons de l'album que oyo ba clip ezo bima parce que ba audio déjà bimaki siko détracteur à l'équipe na TV a commis ko boka tous les jours donc c'est que oyebi na yo ndete pour Mortel 06 lelo les albums ezo yemba madi début à la fin et exploit salami na kindu non parce que va côté kindu na kivu na côté kivu na kindu na côté na dimbi parce que capital a beaucoup kakate beaucoup qui marana ba province. Et ça problème c'est ceux qui peut-être moi peut te répéter la musique de ça vivre et stade ouais c'est possible et avec les taux et salam kalash criminel ndu numéro bien on le besoin bino na kangika parce que nana loba na bombi kokangate parce que na boy wana apesi mama Nadège Molato bambote belé na mama Betty Molato mutu azolanda nga donc toujours bambote belé ça va primo kanda ouais biso mulobela batika toza batoyo il faut topé ça qui éducation en public parce que il faut ça la musique aux oye ba n'importe quoi et ça normal té ba lignoko ba nini wana eza ce sont des bêtises OK même moi nananda ne peut pas permettre moi aye yo mutolobaki yango na début mais moi ce qu'on a lobaki yango betsa mo karasu ko ngape ni na tunu lignoko nzembo nani na yebi te muto ayembi lignoko ye ayebake ayembi bêtise oh ezo détruire nano et puis ça eloko mo fo bakanga na yo kite siko yebi yango ndeni na yebi yango ka ndenge yo lobia ouais quand ndenge yo lobia ngape na retenir ba mo et ça ni ngande méchant siko ceux qui amena sebino mabe il faut to sortir yango amena sebino mabe akin sebino kinbo comme tila ba kindu boko tala ngibino kinbo kena kindu surtout ça va passer partout ko le kokuta ba fan na biso do mutu moko ta ko na minute boy ka machine alongwa ouais ba biloko ala ba biloko ya ko bebisa ke éducation ba na c'est nous sommes les éducateurs des masses les lots partout balala c'est nous sanga ki on va prendre que Inosbi alobata bêtise mole jamais exacté
Tala répertoire nyonso ya foko. Na balance le raison na temna m'équipe ko balance le lo ba énoncer. Exacté, même au balancer. Ceux qui peut-être ils ont des erreurs à audition, soit mutu boyoka ngo biete ou bien bo sala nini. Hein? Bon vérifier même na ba clip, même na ba audio. Pour comprendre que c'est ça dans les bords. On a besoin d'assurer. Merci Balanos pour la grande ouverte quand tu es Kibino, tu banda rapide tu comment on peut cochiter. Vous allez comment qu'on a bino ya mon bébé ya tigre. Bruno Kanda. Ouais, nous t'a présenté que émission lelo na combien ya effort de recharge na bango sans oublier on peut ça monter na ba on va soutenir partout vraiment. Sans oublier Kalash criminel nous nous bien la famille du cré nous tant la famille du cré nous avons José du cré nous avons Lily du cré nous avons Christelle du cré nous Cara du cré nous partout besoin d'appel si nous monter sans oublier on peut ça monter la famille Wai Mobimba nous tant on a la famille Wai nous avons la Karen Wai Jolie Wai bah ça vraiment tellement belé Grady Wai aussi n'appel si nous monter. J'espère que tu comprends déjà dans ce qu'on habite aux Zogos à mot de la fin le mot de la fin est cause en maté donc griffe du tigre baza tellement motivé partout dans le monde et pour moi Bruno Kanda c'est un plaisir ya kozala parmi bato yo bazo sala lelo fierté ya Congo na ndenge ya musique ya bien oyo ezopesa ba encouragement ba éducation ba leçon ba nini donc musique moko bien musique ekoba kandenge le padre Ferregola lobaka musique ekoba. Voilà qui donc c'est un plaisir et surtout na bosanité ba oyo nyonso bazo soutenir biso na mosala oyo famille nanga famille Kanda kuna okuta Alpha Kanda Bruno Kanda Frank Kanda Mos et puis okomona lisusu pembeni couple Esperangida batu bazo sala ngana zala na bosanité mère nanga Mamé Lisée depuis Lubumbashi na baleki nanga nyonso Donnel Don King mon petit Donnel Niembo bambote ebele et puis oyo ezo sala lisusu fierté makasi ezaki d'ici là bokozwa ba surprise ebele kaka de la part ya Afro Congo po tokoti lisusu studio kaka ndenge balobaka ba griffe balobi bo bandela boulot biso to bandela te po nyonso ezokende pas de monotonie pas de répétition pas de compétition pas de quoi nyonso ezoleka dans les bons et je salue encore une fois mon pote bienvenue Kunde Yawe mon akapa ya Tongo et puis Jérémy Elonga ba master nanga bazo sala toujours ke nazala en bon terme na bango la bosanité Ignace Mona Kapa Yepe Alandaka ba fan nyonso ya s'abonner massivement pour awa balobi 2023 beaucoup découvrir makambo ebele ka ndenge bo mesana ko découvrir vraiment c'était un plaisir pour moi d'être passé à la grande découverte bote yasuka ya Nani boss Abedachio nazo zelaka appel na yepo jusque là a posté 4 fois a uti ko posté nga lisus boss Abedachio te tenda maboko back master nanga moko boyepe a signaler nga lobi te tenda ya lelaka obwaka ye oh te tenda maboko back akofongwa manaya Willy Musheni. Ce sont des personnes qui ont Kanda TV Zango TV Zango mon réalisateur azo salanga déjà sinikuna et là c'est à peine ba on surtout bazana posa ba lobela maramuna bango o toza posa ba lobela place où sala kanyo surtout la grande découverte est tellement ouvert pour nous causer la bino tout plus 243 la numéro na ngamoko plus 243 82 95 77 16 na répéter encore plus 243 82 95 77 16 muto toza na posa ya kobenga nga ya kokomela nga ngwana ngana bino à la prochaine soki Tanzambe asungi ciao. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Bwana Mbuka. Tobosa na te ko s'abonner na YouTube. Oh, chaîne